Mukumaja dentro emukandeli yakipapita walumanzumwe kwama mukumaja dentro emukandeli kemo Kiazayandiko mukanda lyandombe kimbangu itu Kiazayandiko mukanda lyandombe kimbangu itu beno batata bulu kwendanga mumimanusisanga kimbangu itu beno banengwa bulu kwendanga mumimanusisanga kimbangu itu Kiazayandiko mukanda lyandombe kimbangu itu Kiazayandiko mukanda lyandombe kimbangu itu betu lenge zimutazimana vyokaku nimalusala kimbangu itu beno bilenge zimbutazimana vyokaku nimalusala kimbangu itu Kiazayandiko mukanda lyandombe kimbangu itu Kiazayandiko mukanda lyandombe kimbangu itu Kiazayandiko mukanda lyandombe kimbangu itu Kembo Alilo moto ufamu moto tia ya walongo fumu kimbangu ya tia tamilengu ya kimpavita ya mutamachua ya kitwa ya balongo na biso ya zinkulu zetu ya nisunyanzila ya bangana ngunza pesa Kaluzeiko banani walukudini Nozongangu za toto wa usuka sezisuka Moza kaluzeiko Binyapasi na lumwe Nene kaluzeiko banani walukudini Zozongangu za toto wa usuka sezisuka Nguza kaluzeiko Nguza kaluzeiko Nguza kaluzeiko Binyapasi kalumwe Nini kaluzeiko bandani walukudini
zonga nguza toto wa usuka sezisuka nguza kaluzeiko Kembo Kembo Moto Moto tia ezala kwa biso tosanza yaki bavita bongo ingeta bango nde mokasi ya etumba tindikala tosomo moyindo wapi oyo tozali kokende totika na nsima koloba ete mokanda bali kokoma mabongo ingeta tosalaka deba koloba ete wapi eblo mokanda kasi balakaka ete mokanda ekokomaka me mutuna yango kozala bongo walongo fumuki imbangu mayele ya mokili soki bongo bayebi bongunza te mayele oyo bazwi epai ya mondele incarne l'éducation na biso na programme scolaire na biso ekokoma na suka kino bakoyeba bongo masive mabombami ya banganga ngunza bongo ingeta pamba te ngunza ya mbonde bongo walongo fumuki kimbangu mokonzi bangunza nyonso bongo Kembo moto aleki fumuki mbangu na mayele azali bango baleki mokili kokumba na mayele bakoko na biso nde babandaka mayele ya mokili kokumba bongo ingeta soki eza bongo ebongo tondengeli ya kotika otei pe mateya na bakolo mosala oyo ya molimo bango bafola biso bayoki matoi mpe compréhension tema ya kobomba mpe makasi ya kosalela ebongo tozwi lolenge banso tosala mboka tolendo ufinama mbeto bakwaluzazo ufinama mbeto bakwalusabiso ufinama mbeto bakwalusange eleka walongo fumu kimbabo eleka walongo fumu kimbabo eleka walongo fumu kimbabo uteki mbika lendo zeno zikutwalisa mlendo tekilini batia fante sange wange ze solo lendo kembo kalunga keleka walongo fumu kimbabo mpe ya yakiba kembo kitwaji ya balongo bako keleka walongo fumu kimbabo mpe ya yakiba kembo kitwaji ya balongo bako keleka walongo fumu kimbabo ya ngitu kula masika lulendo wa Mungu tia kwa lendo ya yakiba kembo kitwaji ya balongo bako sange Kembo Hallelujah Moto tia ya walongo fumu kimbangwe ezala kebana biso tabulendu yaki mpavita ezala kebana ya mutamachua ezala Kiese muzulu Kiese vantoto Kiese muzulu Telele Namikinona Dana mabanga Kokopasula nzela Kochimola mpupu na mabuku Biso bantelele Kokoteli sakisama Kokosela lisalisi na motote Biso bantelele Kokoteli sakisama Kokosela lisalisi na motote Biso bantelele Kokoteli sakisama Kokosela lisalisi na motote Bongo Ingeta matondo mingi yambo ya kipevi bayaka yambo ya biso kosangana mpona kotikela biso bolongo po tolonga bitumba oyo bongo nde bango totombelaki bobengi ngambo mpe biso batolakisi bokasi ya bamabota na biso ya kipevi oyo epesaki biso ndingisa bokasa mpe ya kipevi bongo toya na fufambo toya bongo kobongela bayini
eza bongo na bokasi mpe na bokonzi na biso te pamba te compréhension wana nani ya koyeba ete bali bana pasi epesameli moto nyonso mpe lomoko oyo balongo ke baso bazotala gauche à droite me ososoli ete bali baza na pasi mpe osima kuno ine otangi nsiku se koza mokona bongo otombeli biso banso boyei kolamu otombela bandofu atondo mingi tozala bisengo na kokonama na biso kasi bisengo makasi koleka na kokokisa etinda ya mokolo na mokolo yango nde mbongo eleki motuya balonge angelo pufamu moto tia walongo fumuki mbangu ezalaki epai na biso ese muzulu ese bantoto ese muzulu telele namidinona na mabanga tokopasola nzela timola mpuku na maboko biso bantelele tokotelisa kisama tokosenga lisalisi na moto te matondo mingi na impossibilité tokokomisa possibilité na kokasi mpe nguya ya balongo fumuki imbangu o impossibilité eza vocabulaire ya Pemba Kalunga te bongo ingeta penza ya solo wana ingeta ebetisa mpo makasi na wala futikavana mpambo fidila pate kutaki mokili yango ka kombo moko ya Yesu balongokeye okende koto maome okende kotomika Yesu me na bamolato bakaskete ebele me mutu moko bakomisa e basala biso mpe adogise mundele ye bapanza bakarte mokolo jadi kaka te mundele aza kotoyo balongoke basala biso mpe nage mundele ye mbalu na tala bite mpona tinda nazongisa lisusu etinda oyo elela kaka balongo fumuki imbangu bakotinda kaka elombe mobali wapi oyo na bokoli na physique azala bongo na kokasi mpe na mosuni balongoke babengai deja pape na bokoli na bango deja abiekama na moto wapi oyo alongo fumuki mbangu akotika te ntan moko eleka vide akozwaka moko kati na biso akotombola ye bongo yango tobetaka se te kondimama kopesa maboko na oyo azali bongo ya bino balongoke meme na kati ya libota soki moko galakisi baindisi ya kokende liboso ya kotanga ya kozwa kopesa maboko po bozala depitiere te na ekipi moko bongo bozalaka te meme ozwi penalti na yo ozwi pabuki yo lipasi penalti mais soki moko na bino deja adia na avantage entraîneur akosalaka nini akopesa penalti wana bongo te bongo biso toboyaka misuni nzela mfulukusu kia nzela mpana nango na mpona nini boconférence eleki na batali bango boko esimba ya mpe esi basala na ntango ekoki ya libeji ye kaka tia babuyembi yaki bavite boza koloba na bino bien mais ozanga kaka koko ya suka mboka ifaza na kati wana balongoke ile ekoki nyama soki moto eza te mpela yango bokoliaka malonga fo moto akolambelisa balongoke eyaki bavite aye kointerveni na conférence bato etaye koleka na bakemiseba na bakoko ya Mandela kosi Mandela balongoke eliki ete kozonga so na version mosusu kosango epusana bamiyokamela yango balongoke angelo mfamu balongo fumuki mbango bonakituka bazala mpandi mtelekina komamona bika twasonga zola twasala kisalo katika mpova esiku na tata makungu yetu bonakituka bazala mpandi mtelekina komamona bika twasonga zola twasala kisalo katika mpova esiku na tata makungu yetu bonakituka bazala mpandi mtelekina komamona bika twasonga zola twasala kisalo katika mpova esiku na tata makungu yetu
matondo mingi na biso na manaka bapaya mois le 27e mois 2025 eza bongo na ngonga ya nsima ezanga ngonga moko 13 balonge bato oyo etiki ya biso nyonso mpona koya kosala mpenza bongo ntina ya intérêt général balonge yakentisaka mpe komona yango na miso osomona moko eza facile ete lobaka mokumba na kifunda ozomona mokabolia na omema kasi tomanata nde soki ebandi réalité ya poids ya mokumba balonge me baparter mosusu bakoma na nzela mpena boye abi te mbongo nasengaki yango te kilo tokoma kaka te eza nzela molai na kotosa nde eza kogarde souffle na kozanga kotosa kokozala esouffle makasi na mosala oyo esonga nzela ye moko me toye mpe tokuti bato mpe bato mpe batiki biso elikeke bo tozala batosi mpo tokoba na bango ntina mboka ya bilaka bongo bongo mpenza balongo kembo kasi lelo esengeli toyeba nini toyeba ete toza bongo netumba na lopoto tokobenga yango nyongo ya likambo ya lelo guerre idéologique. Donc guerre idéologique tokoki koloba yango etumba ya lolenge na bino ya kozala na lolenge na bino ya makanisi lolenge na bino ya kosalela tatwane etumba wana guerre idéologique. Komona etumba yango toza na yango komona esaleli ya bayindo baza kososola yango soki moke te ndeka moyindo abotami na ye ndenge akutika mokili na desordre oyo afrika eza nango azokola ne kaka babinekende ake klase so malomi bakoti akula ye komini azokende kaka abi ate kuna baza ba antichrist basambelaka bien te aluki minza na église na bango na bango na venu elandi pa paster songolo pakala apotre songolo pakala akendaka te akende kaka bongo akope texese azokende ne kaka kiyembi kiyembi akepeka kilasi normal azwa te corruption mwa kopesa komata bakelasi ya ke université bongo kaka balongo kembo sa koyeba idéologie tozolanda ezali nini ayebi te réalité oyo tobika nango eza nini mpe bazwi bavi na biso na badeveni na biso donc bombo na biso ya lobi oyo bazokamba ngo bayebi mpe te nini esengeli bongo batrace nini esengeli bongo tolanda ke idéologie oyo kokamba bayi mboka ekolo Congo po Congo na 9 pays voisins na ye influence idéologie wana balongo kembo bayebi te mais soki otali comparativement na baloposo mosusu okomona bango bayebeli baza koluka bayebi idéologie na bango bayebi idéologie na bango ya suprématie ya komaintenir au sommet balongo ya kofaire tout possible na tout domaine que l'Occident l'homme blanc atikala bongo maître du monde balongo oke bongo na côte asiatique barace jaune bango mpe bamiyebi laki na moko na bango ayaka amiyebisi bango esengeli bongo nzela ya mosala na Chine na Japon okina bamboka na Taiwan baindustrie eza plus mingi koleka par rapport ya babileko ya baassemblée bongo par rapport ya baeglise eza bongo te balongo kembo donc batrasaki na pole nyonso idéologie na bango po bazalaki na parfaite communion na mokili ya molimo na bango na asie spirituelle
bapapi oyo au fil du temps bazoconsidere message ya Confucius oyo ayaki bongo korenove baloi coutumier tradition culture na bango esika kutu bacentre ya confucianisme ezali epanzani na Europe balongo ke idéologie moko esengi bongo monde ebina na cadence ya Chine elobaki uta Mao. Donc na 2049 oyo tokende balingi Chine comme puissance mondiale te remplacer États-Unis balongo ke sikoyo bazosala bamoyen nyonso po baatteindre objectif na bango idéal na bango eza bongo facilité nde bo bato babongo guerre idéologique balongo ke basala tout possible baréussir pari na bango challenge wana défi wana etumba wana baétablisse barègle baloi baprincipe barespect batie po baatteindre biti na bango balongo ke classe politique na bango bana parfaite communion na spiritualité na bango nde bouddhisme ye kografe bapartage bavaleur moko balongo ke alelo vuvamu balongo fumuki mbango kati ya shiisme indi mpe ndenge moko pays émergent na kati ya hindouisme na bango nzambe azalaka ya yo te ya présent mais nzambe azalaka ya bakoko nde lolenge ya mode de vie ya bakoko nde yango na bonzambe esaleli ya bonzambe balongo ke yango bato bayaka bazombisaka mode de vie na bango hindouisme ezali uta bokoko na bango nde baye kozombisa yango babalisi yango na actualité na oyo ezosenga lelo mais na babase traditionnelle coutumière na bango bongo kasi biso eteni ya afrika te monde arabe mpe lolenge moko baosala tout possible bamaintenir existence ya islam bongo bana vision claire ya bango tokoki te kocaricaturer to kodessine prophète na bango balongo ke soki omeki bakozela te ke Mahomet aya kosaprendre mais bango nde bakosala nini donc baza koétablir idéologie na bango respect ya religion na bango pratique na bango même bakie partout à l'Occident États-Unis a tozali so bakoyi bongo mwa vendredi na bango okomona bango ya ndenge ya kokisana bongo même na bakompagnie bakomi ere na bango ya prière bokomona bango mpe azwi kwene ake bongo kosambela na ye balongo ke wana idéologie moko déjà bien tracé bazolalela soki tozongi siko na biso totala siko towana idéologie moko est-ce que bakosa biso ya Afrique classe politique badéfinir quelle idéologie oyo Afrique eza kolala balongo ke tozalaki yendiki bongo gauche ate gauche droite sima nde okomona ete kozwa koavance na 1 pas mais borecline na 4 pas donc soki osali avancement mwa conscience moko ye koya par rapport ya actualité osali mwa demi pas nde bokozonga ozonga bapai donc moye bokende liboso ezali te celui qui ne pense pas recule avec tout bongo esengeli moma toza nango oyo wana moma moko ya malamu makasi balongo ke wana moma moko ya malamu soki tondimani te na bamakambo ya mbotama ekozala biso mpasi totombola bongo mpe afrika na biso fo kaka moko na bino aya me na moko wana bokoétablir barègle baprincipe mpo abima mpe libanda te balongo ke na chaque domaine bokoluka moko oyo abongisami eleko wana ye bongo akumba yinda po bokoka bokobima na mpasi oyo bozana soki boza na libulu boetrouve ke libulu
kati ya libulu boluka te bino bazo bobina po bokokoka te balongoke boluka moko na bino oyo bongo alakisi babilembo baindice ya motema ya malamu botya meme ye amata na mitu na bino bongo amati bino na mitu bosali makasi amata na mitu botika mata na mitu na bino po ye abima aluka ndenge banso bongo tokobi soki te ezalaka ngai te yalekinga te ye te yamona ye nani yaye boye bokozala kaka wana soki piège oyo ezalaki ya mongonia kitoko ezaki na kotana oyo kokuta bino kaka wana balongo balongo kosimba malamu guerre idéologique nzoka biso tozwi fumukushu kiambo tya bapanga nango oyo komona message baza kotransmettre siku ya Simone Anza lolenge ya kosalela makambo ya etelo ya polyvalence na lolenge ya kogarde bande to ligne na ye claire et net. Est-ce que azo mérité appui ya bayi ekolo kongo nyonso te totuli motuna na komona musala na ye banda batelema na kibolenge nyonso moins de 25 banda batelama bazopexe kokontinue kaka ligne ya walongo funukimba kimbangu. Est-ce que bazomérite appui na biso nyonso te bayi ekolo kobandi na mokonzi ya mboka okiti ti na bebe okabotama na ngonga oyo tooluba? Est-ce que bazomérite appui na biso nyonso te balongo ke est-ce que bazomérite yango penza soki eza boto te balongo ke il faut to clarifier to définir idéologie na biso bongo ezali nini. La révalorisation ya race noire kozongisa lisusu bomoto ya biso bayi mais mpo ezonga ya bapréalable eza na bamakambo oyo eyaka yambo mpo tozongisa bomoto ya kozala bomoto na biso bayi bomoto ya moto moyindo mpo tozongisa yango. Soki tozongisi yango nde epai tokozongisa bokonzi mpe bokumu na biso wapi oyo tokambaka mokili mobimba uta Égypte antique bongo twana guerre idéologique bango mpe baadverse ka adverse baloposo mosusu bakolinga mpe te bino bokokisa vision na bino nde epai kobenda nde toba bongo etumba guerre idéologique ekozala bakolinga te preuve aleke Chine parmi élément suprématie ya likokisi na ye azali bongo la route de la soie ye moko afinance autofinancement arelie monde na makadamu ozuki na mutuka na yo okei ti otamboli monde mobimba atie na train bakote bamontagne bazamba bamai alekisi bapont na bakote mozalaki impossible balongo ke ndenge ezalaka taxi nokozwi na taxi kanvu oke pena poto na mutuka arele monde babi soki akokisi projet oyo la route de la soie bazobenga ngo la route de la soie oyo eza parmi baprojet pharaonical oyo ya bapyramide soki akokisi yango avant de 2049 déjà akomi déjà puissance mondiale nde basali mafongo nyonso baoccidentaux bameteni bateni Chine en échec balongo ke po eza etumba donc guerre moko idéologique chinois nyonso mpa azali etilia chinois badéfinir idéologie na bango oyo balingi bakoma aza étudia mais aza même temps espion ya bauniversité balongo ke donc telefone na ye ya étudia chinois eza telefone ya kokesana telefone na ye bana baoption moni basalela yango batie awa mais azokopie mémoire na yo nyonso ya USB epa na ye. Et ensuite,
nde basali bokasi ya badirigeant politique na bango. Xi Jinping aza na collégial mobimba ya école ya badonné parce que soki baétudiant américain baza futur alobi soki baza contrôlé na baétudiant chinois donc ça veut dire futur États-Unis eza contrôlé na banani balomoke nkembo ti bayi kostope contrat ke baétudiant bayaka kotanga na kasan fisa bamoni babi te ti Huawei kutu babengana Huawei awa po bamoni me antenne aza kotia bazomaîtrise ye te ndenge nini aza kospionne biso ena TikTok tobamela saki balongola yango babani États-Unis parce que na bamilitaire na bahomme politique bango na TikTok babeza danger mpona biso e application eza ya bachinois bango moko kuna baréglementa yango etani mete bamete baza kosala bamikili eza etumba bakotikela biso facilité te bakotika biso te tokokisa otookoko okokisa yango komona bazwa tata mokili azotindela biso Longi ya Congo aza pe moko ya batindami balongoke kasi pasi esalaki alekelaki na kelasi ya mopa na mopaya influencer likabo na greffage mbuma soki nzete ya mbuma batiaka susu mbuma na kati ya nzete basala science wana bayebi soki nzete balongisi nzete kati na ye mbuma na kobima azo perdre saveur na ye goût na ye anti oyo ebale balongoke kola bongo lilala basali expérience kati ya nzete ya lilala balongi lisusu nzete ya to ya orange balongoke to ya mandarine ye batie wana deja akoperdre goût na ye oyo ya ye mpenza lilala balongoke donc lolenge kaka longi ya Congo kina tata izala epai yazali kina bitumba ne komekama na pouvoir yeliko etaki koleka yakeka kobelela basheribe maître Jésus déjà eyambuyaki piste balongoke déjà influençaki négativité na mosala nina kotala banso mileko oyo eza eleke moko favorable mpona biso ya kotia mutu moko koko ya suka mboka esika ya longo bani po todefinir vision oyo topesa yango bamoyen ekokisa tokokisa yango soki te tokokende gauche tokende droite baye oyo bakanisaki politike aza nzoto spiritualité aza bongo molimo soki spiritualité abimi kati na bino otikalaki bulubulu ya pamba nzoto ya pamba baye balandaka papa Tshisekedi balandaka ye bapesaki meme mokongo na spiritualité africaine babi te ye nde eske bazwaki gain de cause bazwaki bongo échec esengelaki mbuta papa na biso Wamulumba Tshisekedi à comprendre que sans soutien spirituel, l'homme politique, il ne valent rien. Sans la spiritualité, l'homme politique, il est nul. Sans la spiritualité, l'homme politique, aveugle. Awoye bate, zela nini ala. Parce que moli monde, zabokamba, maso ya musuni, bongo. C'est molimo abenga nzoto ya nkeli po bala batikali sans vie pour vie connaissance koyeba ezali mokeni spirituel na molimo ebaye oyo babetaki tolo na mutafaili baboyi kutu sango oyo yavutika fana mpangu vingila ya fufamu bazozwa bongo échec balongoke ebaye mpe bazokoma kolanda kumu ya lelo est-ce que bakozwa elonga ya mutachilo est-ce que bakozwa elonga ba longoke nkembo donc il faut to ye bakodéfinir vision na biso idéologie na biso kozongisa bomoto ya moto moyindo yango wana guerre idéologique ya fufamu la révalorisation de la race humaine tokovalorize bomoto na biso ya kozala na biso malonga
et tokozongisa bokumu na biso tokoya su korenforce bazize kuti baprincipe tradition na biso toasu kokasi po toyeba bongo kosala moyindo ya malonga africain ya bokasi ya mpifo balongo nke soki te tokozala benga bango na portugais andam escalier ya bato mosusu bango bakoya komatela po batenge objectif na bango. Polio l'homme africain odéfini idéologie na yo clair te oza na idéologie moko te ozolanda ozokende no kaka abotami atangi bakelasi acorrompre na ye mpe diplôme d'état ye université mpe akei aokende ne kaka bongo e programme to atangi ya religion atangi religion ya Israël e atangi bakuru oyo eza elastike babendi yango kaka ya kobenda pamba azwi mpe abele na kelasi ini fo atangi ti baage moko boye amoni ke rien à faire balongo nke andelo vuvamu ya balongo fumuki mbango ezalaki mpa na biso etapena matete nsima guerre idéologique soki oyebi te soki omiyebi te moto mosusu akoyeba mpe akosalela yo akoutilize bacapacité na yo akoutilize baénergie na yo oye atteindre objectif na ye bongo etidi akoli ayete nini alanda université yango akeli azonga suivi kotoyo et akendengaki radiation parce que une fois chance il y a la chose publique l'état fonctionnaire otala bakendaka poto nga mpe nakende po poto namoni poto mwa ndako soki kaka bandako bongo kaka bata akosi cravate eza teni moko officiel e bakosi mebelaso basapatu bongo kaka kuti bongo ke namoni ke bato bayaka kosambela bapaster bayaka kosambela aokende kaka bongo ti bahomme d'état bazokende église oyo baboyaki badirigeant africain bakamba na mboka na bango e bango wana bakolo nde batie baéglise wana en place balingaki te to na président africain tokoma na roi na biso bakambi biso ekomi kutu ke Congo ekomaki propriété privée ya roi Léopold de bongo te ya ye mpe ascendant oso na rome de Belgique bazobimisa kaka biso lelo bongo tozwi bokambi bebonga grâce ya maloba mpe bokasi ya balongo fumuki kimbangu kiponzaki ya kimpevi alakaki ntina mbanzaka tanga na boloko azolaka na ba 45 azoloba ye na 51 atiki nzeka mosulu balongo nke nde eyekosala ete nake kobunda po bana bayindo bakoma bakambi baprésident bakumu bakamba Congo mpe Afrika bango moko me ndenge nini message oyo eboyelaki bino kibokonzi bokomi biso badepte na yango parce que bokomprendre idéologie oyo fumuki mbanga alingaki bayimbi basosola te idéologie oyo fumuki mbanga alingelaki parce que fumuki mbango alobaki ennemi abominable asanganaki te na loposo pembe sur tous les plans balongo nke fumukusu yango te azosala yango te azokoba na elieli na elate na losambo na etangiseli asali mokili mosusu parallèle balongo nke femme ezali un état dans un état vutuka vana mpabuku ezali un état dans un état po tozala makambo oyo ezali comparable te na état ya Congo République démocratique du Congo tozala makambo ya biso moko balongo ke mais faute de moyens mais ezali non accès na minerie tona programme scolaire ndenge mafuta ya biso moko tona elateli ya biso moko tona écriture mwenemo ya biso moko tona idéologie à suivre
kozongisela moyindo na ye. Voilà kolanda. Okoki te kopesa avantage na loposo mosusu lolenge nango nyonso na ifo ozala éclairé po yeba ifo nsika ifo bososoli ya mozindo ezala onoki te bakoutilize énergie na yo en étant futuka mpona objectif komata baloposo mosusu balongo kembo yebi te kele okei osali médecine osuki bongo na kimunganga bongo leo oza kotraite bato okosala benga resi nini ordonnance okosala ordonnance ya baplante médecine te osala ordonnance na baproduit pharmaceutique ya l'Occident otuni motuna vutu kotangi médecine ya kimopali otangi pene osilisi na yo mpe bapese begradation omona wapi fo bosusu ezala ya mozindo tozoservir baintere ya bangunia na biso oyo bango baya kotende baobjectif na bango bakobisa idéologie na bango du jour au jour mais na énergie mpe ya bavutuka ekome de plus fort ya babiwelewele bayindo tosima makambo malamu balongo kembo oza kopermettre vente ya baproduit pharmaceutique ya l'Occident donc baindustrie pharmaceutique ezokoma na mbongo ebele embongo wana yango nde bazosala bavirus baoluka ndenge ni bafinance baterroriste bafinance bafaire stabiliser Afrique na suyer na biso bongo baafricain donc kelasi wana oke kotanga ekomi lisusu piège motambu ya déstabilisation na biso po to atteindre idéologie na biso te ososoli ezali esemeli kosala nini soki tozwi courage te ya kobanda te lelo tozalaka na difficulté balonge au moins ke fo mokusu abandi donc vivable ensemble etelo ezali ya polyvalence soki tokontinue kaka kosala badevi na biso mpona kotekisa biloko ya l'Occident toza koprospere baindustrie na bango bongo donc tozala kaka 100 000 ans ndenge toza kaka balongo bango nde batie bamécanisme en place oyo ezopermettre bango du jour au jour bakomaka prospère mpo baatteindre baobjectif na bango biso baafricain biso bango toloba mingi Congo mpo Congo nde azwi devoir sacré Congo nde ezobatela spiritualité nde tolobaki bongo mpo molimo mpo miso emona matoi eyoka liboko asimba makolo atambola fo bongo molimo aza na nzoto wa soki molimo aza na nzoto wana te eske miso akomona matoi akoyoka minoko akoloba liboko akosimba makolo akotambola mpona nini mpo molimo azali absent bongo sikoyo Congo azwi devoir wana kozala molimo lokola nzoto ya Afrika donc vie ya Afrique ezodépendre na Congo balongo kembo bomoi ya Afrika la vie de l'Afrique dépend du Congo balongo kembo tika tondefata nkota ya bazabo wana osoki tolobi te nandimaka un jour makambo oyo fumuki mbango na kimuki azopesa akotelemisa mutu oyo nakoyeba ye te akobanda kozongela materia ya nyonso mpe kopesa mwa interprétation bakota ebele balongo kembo kemba alunga kotelemisa mutu comme si moyindo amiyebaka après kasa mort ndeki bomoto na ye soki ezozongela ye na tolingi siko amiyeba en état vivant balongo balongo alelo vuvamu ya balongo fumuki mbango tosala makasi topesa avantage na kimopaya te balongo kembo tala eloko eza koleka
bato bazososala te eya na g moko ezobetama LSS matata machani ba longo ke problème te kombo na kadao eza bajile kola babindo bajile leka donc opesi mbongo yo sikoyo zwaka tala mayele epai ebombami ya mabe bametre baterritoire marche baza batama ye lere ebandaki na 2500 yo pesi mbongo na bango na système bango bazwi mbongo diku yo ozozela soki 65 soki 75 donc moins de 100 yo komi salarié pour panchaka chaque jour semaine chaque jour yo oza kozwa nde mpe kaka bafutaka logique awa balongo ke bakamisa to semaine bapesi tele parce que bango bafandeli tolobaka malamu salarié moko te akokomaka motambo yango okokomaka te mental na yo bazotika yo na mental ozala salarié balongo ke ye azwi diku nazwi aye toza asoki 15 20 nazwi ya mbongo na bino nazwi diku epermettre nga nakokisa objectif na bongo te nga nazwi diku comme le pouvoir d'agir sur lui, le pouvoir de faire comme on a dit, na lingi, na vie pouvoir. Et tant que ça, combien de personnes qui ça combien, ils vont jusqu'au bocas il faut. Or bocas si on est à nous amokini. Ça bon bocas c'est amiso, puissance financière. Les lots et là le most. Papa président américain n'est au Congo. Mais un mouvement pour immigrer, à maintenir yé, pas soigner na Trump. Bongo te. Bongo. Pour la pouvoir financier, pour la makoki na yé ni solo. Parce que tu as ça, personne moko fictif. Tu y habite ça quand la maille ma belle à l'Occident, mundele kaka. Tu as que pouvoir monétaire, nous sommes tous petits. Soki po a financer l'industrie oyo ekoka biso lobi asuka futaka bino yo vedi aza koapprendre bino zala salarié or mokoma na mbongo ezalaki business entrepreneuriat yo takomaka na mbongo takomaka na mbongo te na salaire te parce que chaque jour oza na problème ezala insuffisant salaire il faut nde tobunda tolonga basalarié mais système wana et kozongisa yo na singa na chaîne ya molimo na mémoire na concept ya salarié tomona ngo normal fani la conséquence ya venir même bientôt bana bango ko révéler figure na bango ke bana bango bato ya kotia sport balongo ke donc biso moi quelque sorte tozopesa film na mongune na biso toza balobi mokongo ya zoba eyebongaka na nini bakopia kulo filme kaya balongo ke il faut une contre-intelligence soki te toza bongo na mpasi il faut contre-intelligence po bima bongo victorie gagné tona guerre moko tokoki kopesa l'Occident babeki topesaka ye énergie na biso tokoki te yango tooloba soki makoki na yo na Afrique eloni ata nzete te cela veut dire okomprendre guerre biologique koko azotika biso age ezokende mais azolona tala koko azolona kaka azolona po okuta banzete oyo okuta oyo ozolona te mokomi koteka banzete ya bato bazamba yolona te toza su na foi chrétienne keli mabe tozosala balongo ke bana Équateur bazotanga bazangi baba eza te mais bato batie na ministère ya environnement bakoyi bamillionnaire biso tokotangaka bakombo mpo baza bana biso na molimo mama eva bazali joka mama poza na motema ya kotala baéquatorien oyo quel est bareforme baloi na kotia nini
po baza ko exploiter ba nzete ba bois ba grim oyo to tiaka loi moko ke nzete moko égale 10 bancs ke toko kotia basulti moko toluka bolamu ya bana ya Afrika mpe ya Congo na biso même toka zwi ati na poche esi mpo na yo mpe mbongo wana toza kozwa wana ezosukaka na mokili ya bapaya na l'Occident export na import donc tozali kosomba na libanda na prix oyo bango bazotia mais koteka minere ya Congo prix fixé bango nde baza kojouer na biso une fois produit wana eke en état brut balongo ke na état brut bango mpona basali comme un produit fini nde baye korevendre biso le même produit wana tozosoma su plus cher koleka tona mbongo oyo bapesaki yo bazwi yango poko lisusu nyongo nde moi bapaye les plus endettés totala mie toutakoyeba cuivre parce que ezali singa oyo ya malamu eza kolekisa courant malamu toteki cuivre na état brut bango batie kuna batie yango singa batie baisola ekoyi bongo singa courant balongoke nde bosomba basinga courant eyekoya na bakabine tokosomba yango le maître plus cher koleka esali ete to andete lisusu eta na biso domo tokoma na mbongo eza te na badomaine nyonso konte na bino ekei ordinateur etekama cher telefone etekama cher mais bino boteka batonne mpe bapre batonne etekama batonne ya minere ezotekama dans le tonnage mais kaka ordinateur moko mokie telefone moko mokie dans les 1000 dans les 500 donc tozosomba plus cher toteka moins cher manque ya koyeba ke to na guerre moko idéologique donc Tembo est-ce que bososoli ezali ingeta soki yo futu ososoli te soki yo diaspora ososoli te ebaki otiki bamosusu na pasi soki yo nager maître nager okoki te kosauve mutu akwei na mai bongo bayebi nage te bakosuka ndenge nini balongoke balongoke tolobela lelo tala bato na domaine ya sport ngutamu koma bapaya Didier Bidim ministre ya sport muta Bidim balongoke baza bongo bana bangunza bakoma na ebongo wana te ke po kende kotanga classe ya l'Occident te okomaki yango mpozalaki na likabo ya mbotama na elengo ekokaki okomisika wana bini mana binoto ndenge nyonso okomeleli eza bongo likabo ya mbotama balongoke meme moyibi bamiyibi bascro bango ti bazalaka ndenge moko te mutu na mutu aza na likabo ne meme na mabe azosala ana likabo na ye mpe na periode na ye kaka meme musicien wana azalaki succès kaka mutu wana e Afrique tomona pinaka asali kaka nzembo wana mpe eyebani mpe te ni ya libomu wana parce que bileko bia ta e azwi makoki mbongo oyo na futi ya Congo kutu ekoma na suka te baekipe eza te me libana sport na Congo ya bale ekufa nango mais mpo na visibilité ya République démocratique du Congo alingi aimite Rwanda e batiaka visite Rwanda na baekipe ya bamindele balongoke so bazwi monte ya mbongo bakepesa ekipe ya Loposo Tembe Barcelone 43 millions po akoma kaka soki visite Congo pays naker de l'Afrique donc ndenge azobeta bala alati kaka komba Congo ndenge Rwanda asalaka mais Rwanda par rapport ya superficie azali moke aza pene komba eyebi mais Congo eyebani nango yango moko balongoke Congo eyebani nango Congo apesa minere na ye États-Unis mpo basilisa guerre ya deuxième guerre mondiale oyo abetaka Japon Nagasaki na Hiroshima bongo eyebani site historique Congo eyebani nango le bwatanga site politique bwatanga muta lumumba aza na Congo lete eyebani nango le bamona bangunza resistance pamamba ye bato mo baza bwatla futumba te bayebi futumba te mwana nikobana mboka po Congo ye mo asala publicité ne mkola mko na mkono sana okile moko eza te so mbongo na mboka oyo ezana na pasi kopesa mundele Barcelone mbongo
tozokoma de plus en plus makasi ndenge nini tokozologa pedi oboni mpena ke manque idéologie balongoke Kembo. oyo baterrain malonga eza te du moins bosala chaque commune terrain nango me mbongo bimi libanda mais bokoya kofaire promouvoir bamaire alobi ndenge nini soki baekipe na bino moni na futi eza te mais bao badi kongo pauvreté mbongo eza te mais mbongo apesa libanda nde ezala balongoke bayebi te ke idéologie biso mo topesi mapoto ya l'équipe yani komasu makasi koleka tofinanse bango bongo te na kati tofe bakende bapourcentage ya bango badija biso bongo eza na kati ya na kati bato ya bongo na guerre idéologique soki tososoli yango toza bongo mpasi et il faut toexploiter poko ya suka mboka ntango baza nanu en chair et annonce ekozala différent soki batiki nzoto ya mosulu oyo akoya kosuccéde akozala na une grande partie ya ye mikusu mais ozala kaka ye te bongo lelo mfumuki mbangu batremie bazali estce eza mfumuki mbangu totuli motuna mfumuki mbangu bazalaki na bana botaki bana misato bana moko baboti bongo estce bazorépondre exactement message ya walongo mfumuki mbangu na oyo ezali oyo ozoyoka pese influence to exploiter fumukusu kia mzala mpanda nango ebi malamu soki toboyi moko na biso atombama tozalaka na libulu wana tondimani tatu na mitu olobi tobi balongoke imagine Washington atini ba évangéliste nzoka bazalaka na bureau de la foi na maison blanche esika baosoutenir Israël na minduki na Ukraine batindeli président Chilombo baévangéliste chrétien bameli bible anglais balongoke parce que comment la problème ya losambo balongoke quelle information baparle bedi baévangéliste blanc baaméricain blanc baye na kolinga baye kosala nini bayeli foi esika tosenga transfert technologique tosenga connaissance nini kodi kosala baarme wana sekonga na niage pays voisin lobi te tolobi wana kaka mboka moko éducation place koseme souterrain na Congo et il faut tosala armée moko forte potina biso swati baagent na biso baya koforme baagent na biso instructeur militaire baya koforme bamilitaire na biso ne botina baévangéliste balongoke mpona nini mpo bino moko bayebi ke bolingaka makambo nzambinza bana tor te na dimane ya dino te parce que ye azoluka te kongo eza kongo ya makasi mpo so bokomi kongo fort bango moyasu baya koexploite bino ezali te bakolinga te boyoka bangunza yo bakotina bapaster na présidence bokende mpo aliénation eza bongo totale parce que bososo bezali balingi aliénation ezala bongo totale na présidence otoki kongo bapaster na 20e siècle scolaire ne china azotala information bango bato babalaki sikoyo bachristianise religion oyo eye koteka bino kokolonize bino po mpena kwa Léon Porté atindi bamissionnaire catholique bakende na Congo démocratie na Congo ke prendre bango à croire non à raisonner ke bazalaka bapetits enfants oyo bokokosa avant et après l'indépendance Congo wana kaka bayambi susu mundele bayambi bango na présidence bafandi e bapaster baye bazingi bango donc bakoyi basupérieur nde baange moko baye koya kasi koke mpena kosala mabongo na mokili na Congo ya fumuki mbango par exemple Congo moko chrétien bongo bakongo chrétien ta makambo ezosalama eza soni na la race noire afrique mosusu bakozwa biso banani nzoka pasi ya Congo eza bongo a majorité parce que toza na
animateur ya institution baza bo ba christianiser balongo te et passe ya Congo ya mwana nde botutu wana to pesa verset awa Jérémie 5:19 bayebisi Jérémie lokola bosambeli die étranger na mboka na bino nde pasi oyo ekokomela bino bokozala bongo bawumbu exactement yebi osambeli nzambe mopaya yawe nzambe ya loposo pembe oyo ayaki na Exode 3:6-7 okende auti otango omonaka bi j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. Ça lui parle des choses. En tout cas, Moïse. Mais aujourd'hui, les Dieu de tes ancêtres. Attends, Ibrahim, Isaac, Père Jacob. Alors, ok. Napoléon, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Dieu, Yahweh, je suis. Alors, ok. Aïe, bon, bonsoir. Kaka, pas les naïba, juif, israélien. Abimina, ba matiki, biso, ba autochtone. Bana ya nzambe ba puissance l'époque wana ba égyptien bongo te tena ba égyptien wana ba kotika biso mabele na biso yoka susu kolala pongi ya moto moyinda yebi te ke to na guerre idéologique ye aza ko reprendre message to verset biblique oyo juif ne sengeli ye aloba balobi que les égyptiens que vous les voyez vous les verrez plus jamais. Et comment si le gars a christianisé congolais africain pour le baka. On dit il y a Égypte, il y a égyptien. Pas le moquet. Bon moté. C'est là qui va m'en kende. Pour Moïse kuta abomi kuta ndeko na biso pour protéger fille un juif. Parce que yo landi Moïse en lisusu. Quelle aliénation. Donc voilà tout yon le ndeko baté pour qu'il y a pour son savoir. Tia masuwa pembeni lumière emonda ekota soki te okosala accident balongo guerre moko idéologique tokoki te kotika christianisme et œuvrer à la totalité dans la République démocratique du Congo. Faut tosala makasi badirigeant bayeba sango oyo po bango baéloigner Bible epai ya congolais balongo etange batiki congolais na Bible. Les Congolais vous avez les plus malheureux pour les cas. Batouno ça mokili mobile. Et tant que batiquer les Congolais Bible, les Congolais seront les plus malheureux dans la terre des hommes. Pas le moquer. Et il faut pas éloigner Bible. Maboko ya Congolais. Aussi à loi que Bible est comme un crime. Aussi Bible pour déclarer qu'il appartenance à Israël. Faut réfléchir. Il faut commencer à réformer stricte à se retirer ma cam. Alors la pleine rigueur sur la spiritualité au Congo de détenir donc pour quitter pour tirer là là pour la muka ministre d'éducation il aille pour le bail que bana ba élève ba ya dans classe nazine alors OK la réaction de partout il a la bonne classe. Dès que moi, déjà à 6e primaire, il y a moi soit développé. Après, ça peut me combattre. Nous, à l'Obika Bongo, les acquis débattus dans le conseil à la ministre, au président pas de capable, il y a des votes pour le président ou bâti qui est le capable de l'État. Donc, en État au Congo, ça va priorité bébé et papa au Tikaka. Bana belève bana nazini na classe parce que baza ko influencer bana oyo nan bazo bazeli te ba kuma bazeli comme moi na ba 13 ans 15 ans sur jazini et aya ka classe c'est beaucoup ka plus yazini na classe o bekola mo izana baba sans condition et belé ko tanga na classe wana salle mo sur comme personne. Bah non ok donc basé bateke idéologique or mon ministre wana ya mwasi mama na biso ko za diaspora na simana bazana mayele mapena donc okite koza mode de vie à l'Occident to na wepa ya biso donc okite balongo ok il faut mode de vie la koko na biso to la musango to imposango pa onde koza na biso bolamu kati pas ok donc loi wana eza incomplète ni total osala émission total qui pour
ezala biso pasi ezala pasi parce que nguma mabe baekata yango nguma malamu donc bapinisaki bandeko ya basi na libota soki azwi zemi mpona bakati esula mpe mobulu mpo bazoteya bandeko batikali soki ye posali bongo bakokati osu ozwi zemi babengani ete kende mpa babebi kuna okende konyokwama mpo oyo atikali na kati ngo na mosala te balongoke bane bosala yango te mpo bazoboya mwana baza kobwaka mwana te baosala yango mpo mabe osali mpo bapini makasi bakorige yo mpo eteya ndakisa oyo batikali bela bino bovalide aya na classe na zemi donc bondimi ete baziemisa na bango bana ekobo mpo akozwa zemi na moyen nini so ezali kuti boencadre ete mwasi oyo abali nde bakendaka 18 ans eza mpasi kobala na 18 ans mpe mwana mwasi agarde virginité na kongo ya lila 18 ans eza bongo pa eza bongo te eza mpasi makasi il faut nde to réduire âge ya bana na biso ya basi kobala ata 15 ans bana moke epe formation wana ezonga ya mama na biso vis-à-vis ya bana po mwadi asalaka training na kati ya ndako mama oyo ya malonga ndenge plus tokola toyebeleli mwana azotika ndeko ya mwasi ndeke ya mwasi tietela papa bino me ya maboko lamba ya fufu kabola biloko mwana bina basala ebele yeli ye ana iloko bidi asaka na nzungu oyo alambi biloko basala ebele yeli ya bandeko ndeke ya mwasi akaboli mpe bie bokoki bino nyonso eza badia koinisie ye na kibomamani ya lo bongo te bongo kende wenza nitola mwana mwasi basala kibongo epai ya kokenda na difficulté soki moke te balongo ke parce que lelo mpe na diaspora eza te osala mabongo balakisaki bana nyonso ya bien mama okoli soko meki awa mokumba te ose comporte bo te bafandelaka me bino bokomi ke mwasi azwanika azemi na nzela na balabala yanika donc eza koencourage mabenge to encourage ne bana babala to réduire âge tokola na occident na 18 ans eza mosika même 15 ans ekopermettre ye leur nzoto na ye edéveloppe na mposa mpe eza kodéveloppe mbala moko soki aza deja na chance na ye ake na libala na age ya 15 ans basi oyo nde babali tolandeli basi oyo basali babali bango bakoki koya classe ataki likumba donc lwana efo za débati na bampaka na banganga ngunza tofandela lwa wana balongoke mwasi oyo abali akoki koya bongo kelasi mpo ete ya par exemple nesenge kobala mpe koya na mokumba na kelasi omwana oyo abali aa na chance akontinue classe mpe apala na virginité mpo epermettre milimo éveillé bageni kongo baya balongoke guerre idéologique na nyonso yo kosala luka bongo échec ya mopaya elongo ya loposo moi je préfère miyeba te ya biso oyo bakombo nyonso me tolobela bali liboso mpo tozala mabela bapaya bainterprète ya lingala bongo baza kuta kikombo mpe baza bongo awa baza bango nyonso bazali me soki tolobi te bayindo bakozwa raison lobi po bazwa raison te funiki mbango azoloba okoki te kosala mpo na avantage ya loposo mosusu yeba guerre idéologique etukafana mpambo uviki tozonga epai tobomi na religion fo tozongisa bonzambe bakoko na biso basambelaka yango nde eza na bolamu mpo na biso bayindo yango nde ekozongisa biso mayele kibomoto bokonzi ya biso ekozongela biso soki atoke na religion ya bapaya tokoza bongo bato ya pasi koleka bato nyonso ya mokili bongo balongoke alelo famu alongo fumuki mbango guerre idéologique biso bongo toyoluka ti boyindo ezongela biso mokuba na yango tozongisaki bokonzi na biso na banti bongo tozaki na bato ya koyo wana guerre moko idéologique bongo matoi ya koyoka kati matoi esala mofiloku sili bongo bongo
tema kobomba Tobomba. okasa kosalela Tosalela. soki sakoma